Merci Balandia Ossia du Congo, merci Kabouya, merci Nabino, ba résistant, merci na peuple congolais Mobimba Biska Bozali, bokoto s'abonner massivement parce que lelo ezali émission Oboebi Tolo Belamboka Congo, nini tokolo Belamboka Congo lelo ezali makambo oyo boye eza kolekana kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors bande konangai boyebi actualité za kolekana mboka na biso. Tokolobela makambo ya élection, makambo ya processus d'enrôlement et puis tokolobela makambo ya insécurité za kolekana est. Parce que Bruno Mimeng eta ke momoni bana déjà koyebisa bino bande konangai bokeba Chilombo égale Kabila. Kabila égale Chilombo batu wana bakabwani te. Batu wana baza place moko. Lelo bonne na zo bisabino médiation eza kosalema. Kabila na Félix Tshisekedi baza déjà na ba pour parler donc ceux qui va avancer déjà salemi ya ya ebele pour nini parce que Félix na Kabila nde bazali wana bakutanaki basololi par rapport ya glissement ya consultation ndenge boyebi à l'époque Kabila pe asalaka yango. Sikola makambo o nyonso nga banda ko isabino awo. Lelo bande ko bele banda ko mona Bruno to ken élection nini to préparer. Bambongo banda ko sa ba propagande déjà au moins ndenge bandi ko liama. Élection zali te peuple congolais to tele bato bunda. Parce que tant bino besoin ndima glissement transition consultation nini o boy boy bayango Kabila na Félix baza bato bo moko. Na kati ya makambo o nyonso bayokani ba nouveau bakor na bango Kabila kosimba Félix était Félix pa kosimba Kabila te do baza wana bakokabola ba ministère nde bozo monaka lelo o boy ndenge ba configuration politique comme kosalia. Mais nulle part ailleurs na makambo on a source on a zui intérêt à peuple congolais batikali kolobela ngote. Ni moyen encore makambo ya sécurité batu wana basostala kaka ba intérêt na bango batia bambongo na poche basarishi eno kutana no sécurité ya makambo isa kolekana est. Ya mwana zo mituna soki tozana okabweli lo moko otilanga no vidéo o nan comme ça tu analyse. Masiya bukalenga kabwena buye kuti muntu mukwabu to alukuri chilombo eteto kayan bonso bari bajuka wa kupostile mu presidentiel kakwena muntu to chilombo to tiyenenda ni muru ayom atoni muru ayom masi ni muru ayom ewen kayanda ke pa yo tutakayanda kayanda ni muru ayom basi bakaje batutu kayanda bwa chilombo ni muru ayom tutakabiri Yesu Kristo tika Amerika kwena mukalenga mukwabu to anu chilombo eyo kakwara mukalenga mukwabu to kayanda anu chilombo. Merci. Wana bozomo na bamama na biso na Kasai. Après avoir causé la deal na bango Félix na Tshisekedi. Nazomi tout na vraiment. Bande kunanga ya baluba oyo vraiment baluba. Basala bino na matière nini bande kunanga ya Kasai. Na vidéo wana bozomo na bamama ya Kasai. Bazo lakela, bazo maudire. Mutu nyonso ko postuler contre Tshisekedi. Nani oza Kasai. Donc tous les Kasai faut ça la kasima Félix. Mais quand les mêmes maman bozomo na bango oyo, bazana banzela te, kwa shoko, insécurité alimentaire, donc bazo souffrir. Mais na munoko na bango komboka ka Chilombo mona papa tient Tshisekedi. Et là que zo bo makongo eza sentiment tribaliste tina mutu nde bosomo na ba mama wana suppose ali ba mama na bosomo na bango ke ba mama moko donc ba lokoti bango ba zuzu ba mama batu ba pesi bango mbongo pona kosa ba biloko abo olie bino ba modire Chilombo azumbo ka pesi yango na ba Rwandais
Bino bozo maudire peuple congolais. Malédiction na bino kosimba Chilombo mwana na bino ya Moluba et non ba congolais parce que biso tozo bunda cause za noble. Tango tebisa bino abwe. Félix a kosa lelo ko mokote. Félix a ibi élection. Conséquence nango bozo mona Félix a koyungana. Félix a vendre attaquer na palais du peuple. Mais ça oh bezaki journal le 8 mars. Ba mama ba koyembela Chilombo. Dollar et mati. Pesa biso olongwa na kiti ya bokonzi obwe eloko ko sala e ko mona na te ba mama o bazaki na kati ya palais du peuple nazo zela ba ba to aide pesa ba mama ona bomona ki ba na palais du peuple ezalaki ba mama o ba travailler na ba fonction publique na ba ministère ezalaki pe ba mama na ba triaki bango la plupart ba mama bozo mona bango eza ba mama o bo bazana côté ya Kasai ba mama biso ba luba mais passion les autres sala oyo ezate que no poni bilongi. Mais bino ba mama na biso bozo modi Félix bozo beta na sia makolo bozo beta maputa bolongo la bilamba pona ko modi mais ba mama o bo bino bopona ki ba mama ba luba o bo teki bona assemblée nationale ba lobi non tozo souffrir parce que sont allé deux vidéos na au monde que côté mosusu ba bande ko na biso bazana inconscience côté mosusu bande ko mosusu ba sur conscience ils a déjà côté ça fait un régime mais question c'est quoi boy. Oh, biso toza ko se poser. Peuple est déjà traché. Mais Félix c'est pas Lucas la diembela ake ko Lucas sur Kabila. Oh boyo kaka lubaka à l'époque, Kamere c'est un homme honnête. Kamere za na mission. Oh ba ko compris na boka. Mission ngo yango e obolelo, bomoni tozo kene na transition. Mais ngai Bruno Mimbenga na bisa bino, na ko jamais ko trahir conscience na parce que na yebi que non transition wana nde bazo kende. Bolinga bana déjà ko yebisa bino wa Bruno bakamaka mosusu bien mobeta kalibanda na beta kalibanda te na transition oyo bokomona soit mutu mwa ko za premier ministre asa mutu oyo boy tozaki na bona lutte ya résistance donc na chemin nga zali wana peuple congolais bokozala surpris ya ko ba na yepe pona nini. Parce que bino bozo linga kolanda vérité te mais vérité so la biso malembe Bruno Mimbenga tanga koloba makambo oyo bon mon président élu dans les Jeux à venir a rejoindre soit primature na flasher bino ka keloko na bo vérifier lelo na ye awa Tshisekedi akoyoka na ba M23 déjà ba zumboka na biso lelo oyo boy bande konangai à part président d'Afrique du Sud. Tant qu'on a un sommet à l'Union africaine, président d'Afrique du Sud a lobby non. Peuple congolais a profité trop. Biso ba Sud-Africain tant que ça na kambo apartheid, toye ba kambo kawana RDC. Nde mutu eda biso. Ce qui va M23 na bino ba boy kolongwa. Na délai au boyo kana ki le 30 mars. Biso to soutenir ba résistant biso to soutenir ba Bruno ba mama Osea pour que non to delo to longola ba M23 na puis ko benga na Tshisekedi coup de chapeau na président Ramaphosa et puis ba président nyonso ya Sadek baza d'accord na eloko wana parce que ba comprendre que na Tshisekedi eloko malonga ekobimaka te pona bisaka bino awa ke élection, enrôlement, bokomona, bakobana komema biso, report, à répondre, bozomona kalelo oyobwe, bazo bakisa, jour, du couloir ba jour. Si kon na makambo o nyonso nga banda koloba awa, nani akoya pona ko contredire ngai? Nani akoya pona ko bakeno makambo Bruno banda koloba, yango lelo o bendi seso bonana. Enrôlement komi bazo pusaka mikolo. Est-ce que ça profitable pour na biso? Baloba kimbongo ezali siko mbongo wana ezo servi na nini parce que ba mama ya Kasai na palais du peuple obi tozo souffrir il faut kende siko ba 16 milliards ba 11 milliards ba 14 milliards o banda ko ebisa biso zalaka juste pour na ko favoriser moyibi ya Tshisekedi pour na ko favoriser ba nombre de voyages pour mbongo bima kesi ya l'état transport réseau mata dollar et comme $10 25 000 mbongo perdre valeur na ngo peuple congolais. Et puis plus grave encore, tout le monde en Mali, les Français qui sont en Mali,
bon ba français bakendaka na Mali te partout na Afrique bisika ba français bazalaki tango biso bazobeta biso na nini awa na Kalfungola nani akotianga doute parce que loko boto bana koloba yango muke bato bazokende o bazokende maleme na glissement parce que Denis Kadima atika na jamais ko organiser ba élection tinde wa Denis Kadima expert total bon mon Emmanuel Makwai awa na Congo Félix azui batu wana mbala moko bavandi bandi ko signer ba accord na bango mais likambu oh il a fallu d'abord Félix ayeba ba accord bino boyeyi tozo signer na bino peuple nanga ko gagner nini eloko obo na Mali baboyaka ko sala yango à l'époque tango le plus jeune président obo Assimi Goïta azoka pouvoir ba Mali ba français ba ko sala rapport ya mabe on a Mali richesse ezalité on a Mali pays wana eza pays désertique pays wana eza pays pauvre oh ba français ba sala ba étude ba bibisika o ba minerais ezali na Burundi ndenge moko président wana Mali tango azu pouvoir alobi non bino bolungwa bozonga na mboka na bino ba Burkinabé ba Guinéen ba bengani na ba français pona nini parce que bango baye na makambo na bango non mboka oyo boy photo sala bino ba kente ba matière première koso lelo oyo boy ba malien ba komi ko exploiter ba matière première na bango ba komi parmi les pays de l'ouest o bazo teka ba or oyo ba découvrir na bisika misusu que non ba minerai na bango ba banda ko yi bango pa ba français. Mais Félix ne maîtrise absolument rien. Aïe ko signer ba corps que ba français ba ko exploiter ba na somi tout na réellement vraiment Zandelanga. Les souma nini oh biso to sali pona ko zo président ko la Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a signé ba corps. Oh ba Mali ba boyaka ko signer pona ba exploitation ba minerai na biso. Oh ba Burundi ba boya yango lelo oh ba Burundi ba comment ko exploiter ba richesse na oh Burundi c'est un petit pays bazala ba mine ezam ndenge moko Burundi banda ko nde ba Belge banda ko sala ba Burundi quand plusieurs pays d'Afrique se réveillent ba sur conscience les Congolais ne se réveillent pas Félix azana kala sa biso ba montre na ya $300,000 ya ko sala ka biso ba tapage ya ko sala donc je ne comprends absolument rien jusqu'à quand peuple congolais so comprendre que non Tshisekedi c'est un danger permanent pour la République na biso. Nous devons chasser Félix Tshisekedi. Parce que nous sommes en comédie. Lisanga bonganga na lobaka ngo keno lisanga bonganga ko infiltrer biso na kati ya lamuka. Et aujourd'hui, bomoni que lisanga bonganga azimbongo pa chilombo pona ko déstabiliser lamuka ye pas autant pour le 11. Tokotala na ndenge ko suka. Ya mwana peuple congolais to bima na kati ya sentiment. Ngai naza mutu o bota na lobaka likamuna na tala ke intérêt ya peuple. Na zota l'intérêt ya mboka. Lelo o boy na côté est ba tumbi ba village en village. Ti ba moni président ya Afrique du Sud a su position na SADC parce que ba comprendre que non Tshisekedi c'est le mal. Nous devons aider les jeunes là. Nous devons aider les Brino, les Océans et les autres parce que Batouana baso bunda bitumba solo malgré les Congolais inconscients baso boya ko soutenir combat obiso to zo bunda. Si ba président bamboka misu ba komi ko okela biso mawa. Batali bolamu o Mobutu asala à l'époque. Balobi non. Mobutu aidaka biso tant to saka ba problème indépendance. Mobutu aidaka biso ba angala ndako boma biso na apartheid. Angola abino no Mobutu aidaka biso na bitumba savimbi o boyebi à l'époque. Yango nazo senga na bino bandeko botola kabiso. Na kezala ki reçu na ambassade ya Afrique du Sud. Po bolingi to ko makoloba makambo nyonso. J'étais là, na Kotaki. Il m'avait reçu. Yatali si bango botala boy. Nous tous on a besoin de collaborer na bino ba Sud-Africain. Parce que ba Sud-Africain, ba za peka sima ba américain, sima ba américain te sima ba russe. Na kendaki, ils m'ont reçu. Nyonso biso tozo sala ka tozo kotaka na bureau. N'est-ce pas ça pour n'être mboka. Ambassade à Mali, bon, je ne crois pas fonctionnement bango. Na kendaki kuna plusieurs fois ko beta porte bon. Ces gens là bazana compliqué mais na kosa l'effort na kokota pona so na bango nde tozo kota kana ba ambassade nyonso ya Russie, ambassade à Corée du Nord habite so za appel à Congo. Vous devez nous soutenir. Parce que mboka niveau zo kende bazo ba rebelle ba yeba M23 soutenu par le roi de Congo de tout le monde. Bazo tumba ba village na biso bazo kima. Bazo tika ba mboka. Bato bazotika bilanga ba comme na sécurité okende na bilanga pona nini parce que makambu oyo boy
Chilombo na Kabila ba planifier ki yango très longtemps même ezaki carte na bango basalaki. So na lobi awa oh yo zo loba boy yo nini boy oyebi nini nga na yebi nini tango bazo ya manga na ambassade afite otambo na bino te tango nazoka no betaka ba porte na ambassade o ke no ba partenaire po ba soutenir biso yo zo bisanga na yebi nini dialogue yango bazo kene no et enrôlement oh boy quand on va notre président faut la trahison oh boy les gens diraient ah yo les qui si to soutenir ngate je m'en fous mais bato bazo soutenir république d'accord président faut le zo kimbongo awa pour un enrôlement et puis Botali il était le premier à s'enrôler à soit 2 millions de dollars américains oh boy nanzela canal la pasteur là dans alors que na ko pesa yo Félix c'est non maîtriser mutuana pour na makambarolema et koso baza batu oh boy baza na carte moko donc ndengeza wana faut la koza primature mosusu akozwa chef bon comprendre des cartes on les obetama Kabila sana ba ministère na Moïse Katumbi na ba matata pono ndengeza yango na ndebo somo na oh boy baso lukona te to salir mozito onini boy carte za yango wana na Tchebino a défi, président Faoul avait reçu 2 millions de dollars américains pour la makambo à processus d'enrôlement. Moutou même bongo wana, ils qui pasteur na bango pasteur là dalo. Dalo, tant que tolo ba pasteur kongo ba za fo ba pasteur bondi ma bisoté. Na oze la moutou moko décidé ou bien proche à président Faoul a ko contredit makambo ngazolo ba oh. Au moment où nous souffrons, biso peuple to souffrir. Bino bozo li mbongo si ma peuple congolais et puis boye la biso un marche pacifique. Peuple a souffert, trahison et leader politique congolais, et constance même. Non, c'est la bino. Bah faux pasteur. Na ba pasteur là dans l'autre bana au monde ba ça sérieux. Or bango tout, ndenga ko na raba mu kuna ba de miles. Peuple a souffert. Bo linga ko défendre cause ya peuple te po, bozo li ambongo, so ba bengio ah bozu olie. Yango na bomona ki chema na bango. Ils allaient qui diaboliser le peuple. Non, monsieur Toazana Chilombo. Oh, c'est Faoulou qui collabore avec Chilombo. Carte de Jésus avancée. Faoulou va prendre la primature. Et puis, parce qu'on va aveugler Bino. Sans le bateau, le bateau. Bon, mais maintenant, place mon côté. Ne bozana. Biso Toazana a besoin de peuple à faire le soulèvement populaire. Révolution, on va dire que biso de la transition. Révolution va n'être pas biso yango obo minembe bazu yango bazu bunagana révolution yango ba isaki biso bo sangana ba Katumbi siko bo bota mwana ba Katumbi na ba matata ponyo eza na résistance ou beza parce que Moïse Katumbi baka no yaza na opposition républicaine cela veut dire que non andimi pouvoir eza na place ah nzambe nanga peuple congolais il faut topé sa leader politique au Congo. Bozo mona kaka no politique wana bana papa Etienne Tshisekedi politique ya mabe trahison en trahison ko trahir peuple congolais. Yango nazo senga na bino bande kona ngai dans le prochain jour. Chilombo il faut akende. Yango bozo mona ka ba epenge na ba niko mengele bazo sepela. Pa ba okena transition. Pa ba biki ba okena kolia. Bazo mbongo va se faire santé politique eko mema bango peut-être na ba élection so ba super ba poste ministériel ale boko mona ba ko limwa na ba télévision ba ko limwa na makambu o ya ko défendre le peuple congolais. C'est très dangereux quand nous avons de tels gens na leaders au boya lobby au moment où ba boka monsieur so que la biso mawa tango biso tozo luka même awa boko non bo soutenir biso ta $2,000 ata $200 à pamba c'est tout un problème so ba maman Célestine ba salité.